Izizi kokolanga tate olingi na matakwa kende kote kangu bana kwa bayaya ba preferaka na kwa yo wendo na comprendre te comme un système nino ole la papa ni loko te weza eloko bana na poto siko awa biso na kini ba mikolo ba salela ngo ya onga nangi pona na poto so salela ngo ba oseka yo pa bana siko yo gorge ba mikolo o ba osala non na ina sakana ba mikolo po biso na kini to sakana ngo biso ba mikolo nde to salela ngo na kini na poto oko sala ngo te po eza bana ba comprendre yo te ba mono ko ji ba mono eza ndine on posa biloko mingi bana mais biso so na kini to mono ba mikolo ba osakana ngo ya ona yeki na sakana ba mikolo ba osakana ngo vena nga jipe lukombo mikoronso na ebi obi que c'est profond mambolobi oyo sakana ba mikolo ouais kana oyo sakana ba mikolo ti po ba mikolo ba sakana ngo esa ba mikolo bien yonga pe na poto moyena sakana ezate fona ko sakana yona memaki ngo na yibaki ku bana ngai donc bébé Bradley ndana aluka plan nae tongo na yaki na zo yivola tongo yala laki donc ça dit ndana na aluka plan nae na ina sakana ba mikolo aluka ba sakana ngo. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc si tu es quelqu'un basi tout. Rafingindo ou à Boston et comme peut tourner biso. Mikolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV ou à boya sal mokilina esia. Ouais balobi Rafingindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Camon. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Parce que tous na Boston on a Raf. Congo Promo, monde entier international. Congo Promo, numéro 1, c'est tout. Bonjour mon frère. Bonjour. Ici c'est leader pasteur Francilo là. Oui, c'est bien ici. Ouais, je cherchais. Ouais, Maxi Bien-être. Ah ouais, Nazo nous applaudir fort. Alors, mais c'est que je suis allé. Vraiment, bon, on a dit ça, on a même Samsung, ça va saler là, on va me la vie sur le secret. On a besoin de ça combien 30 € seulement. On a comment on a des années. Mais nous, Samsung, ça va saler là, on même David. C'est ça qui fourne, on a des logos. Ils ont 13 rues de Marcadé. 13 rues Marcadé, Paris 18e. Kitoko, donc on va sportif, nous sommes tous les gars. Donc, solution, c'est les amis. Ce qu'on a comme la force de roi Samson. Kitoko. Ça là, il est refait. Kitoko. Yo, ça, yo, on est habité. Bon, yo, on est habité. L'idée, on est à bord. Ceux qui ont monté. Mystique dans Nike, on a un monde qui est télémisant, on a travaillé. Tu peux recevoir par téléphone. Bien leader position, bon, mais on a 4 paquets comme on n'a pas aussi 4 paquets. Les autres étaient tout donc des papas au téléma. Ils m'ont eu tout le monde, ça me dit que téléma, ça m'a cassé pour travailler, le tout. Donc, le cognon, ça nous autres, l'homme est que c'est ton maramonion, c'est qu'on l'a vu dans la massue, qu'il l'a vu au Congo, que c'est ton macasse, tout. Na Marcadé ça continue ezaka papa ezali côté ya leader production awa oya na Marcadé 13 ozwa Merci Bien-être keba ba copier combien de papa pa pesa ma 4 pesa mon quoi meka merci de la famille là c'est peu différent a fouté lié hein pesa mon quoi meka papa toi o ka se bo ba que la mo solité oyo ki soni o travailler na côté côté za musala et musala belé musala mo te musala merci papa pesa dans que on a fait dans c'est peu mais vous avez vu de combattant on a 5 services. 5 services donc on a le gars qui sont il y a 13 rues Marcadé. Merci Bien-être ezali ya Congo. Merci Bien-être. On a aussi un peuple. Na c'est peu Bienvenue encore sur notre site www.congopromotv5.com. Kandi dans le basso, tu peux mettre Congo Promo, tout le monde a Rafingindo, le boss américain. Entre lui et l'argent, il n'y a pas un trait d'union. Merci beaucoup. On a pas fait une émission de solo, partout dans le monde entier. Bala la raté sans que bata la émission de solo. Il y a Dada International, la réserve de la presse. Nous sommes là chez Félix Oazé quoi. Tu es quoi assister Bango Bazana Matanga, à Koufela qui papa.
ba musicien na ba benga e Coco biso ba misusu pe to benga e Coco parce que aza Coco azana agi ba Coco na biso to ye lelo ngana kaisikangi to luka ba artiste pour na kobeta ba masolo to e ba non évolution ya musique congolaise. Pourquoi musique congolaise ezana baisse, pourquoi musique congolaise ozo sala boye Junior Wendo azali wana mais navana bandana no na kolinga kaisikangi to zana no Eclipse Monsoso tout solo la naie et puis to ba kozonga ana plateau pour na koyamba ba inviter la mission mususu pe ko continuer ba masolo na bango play. Bonjour Monsoso. Bonjour. Yes, boni. Tranquille quand tu sonnes mon grand pote Nkolo. En so bien mai tu na ba marathon day mais tu peux paraître concert au bête en sortie encore il y a quoi qu'on a papa pote bien na so quoi samedi na Fikine to zala wana la moi to papa cha activité on est zala et puis to remercier bato baso tala biso ba assister biso net ba papa chéri jibe bien na moto pamba voilà déjà on a biso wana ba Simon Musindo ba vient so ba Jean Koubal. Vraiment, on est ensemble, c'est ce plaisir quoi. Dans tout ça, on a. Pour me peut-être quoi assister bino voilà. Ouais, c'est ce plaisir. On va appeler tout samedi. Ça quand international bani. Donc, c'est ce plaisir comme pour moi. Vous en avez besoin à partager, mais on a besoin quoi. Voilà. C'est quoi programme matanga? Samedi. Donc, samedi nous allons à Morgue dans 8h de musique. Papa, tu es dans ma mort. Tous les ans, on a qui non samedi, un soir, tu vas nous on a pas pendant à la radio de Spindolé. Là, bah, mi ça peut boire, participer à biso, bah, dans le groupe, non, peut boire bêta. Sauf qu'à bateau, et puis qu'à nez à la cas. Mais ça, on m'attend, on est bienvenue, on peut pas sa polémique. Après, on est dimanche, tout ça, maloba, oh, mon et moi, tikaki. Bon ça ma solo après la semaine on est que la activité pour travailler pour boire ma bière bon on va voir boire par rapport pas tout n'était pas baquer dans bon attends moi pas tout n'était pas baquer dans bon attends et bête pas comprendre boire ma besoin on caminité on a bloqué on ça ma salle on attend on a bloqué on ça ma salle yo on ça ma salle on attend film peut pas salle on attend des films on midi ça la rater les dans film on ça matinée sur WhatsApp na WhatsApp parce que bloc avoir ma bien ça matinée dans WhatsApp mais télécharger non na ébélité c'est télécharger après na zone après na bois qui ponga to ko ta mo le mo ça bien papa nous va se faire déjà Daibina dans saba couturier yolele singe kota na tonga toko bina dans saba couturier ya bina dans saba couturier oh toko bina singe kota na tonga allez soko parti fimbu. Donc voilà donc bah autour on peut contacter mon société sur animateur pour n'assister ma boire ma bière pour na nzembo na chapi na kati boyoka Eva na ngai non c'est que ça va inda vraiment te bika tibiso to dia batu to boka dia batu babina ba crise c'est bon mais romina ntisana yo robenda bo sentir encore na notre batu to batu no te pa ba kena mbona tango beta boyoka donc c'est nzembo na ngazuya no embela Chico Lubana la loi des millionnaires en dollars canadiens quoi dans chez ou Gelo là non embela man seulement mutu donc boyo ka pe bato boyo mana kati pe mo ba featuring za na musicien so pe kaneza la kana na sa mulo mo bo etikala batamitu moyeke ngamu kana bane nzemo no sa mo miracle mo bo ya muke après ba ya ba embi ba wana poso bima ba mbe ou bien pour de stopper ba mutu ba l'autre ba studio ba prémisse to song no ka pe matanga ba ba poso ba ko bien nga mo soso na plus 243 991 60 77 41 plus 243 9 91 60 77 41 bozunga mo yesu tobeta masolo tande zalara ba big up ka vite fait na vi ke bola na ngai na mito na Junior Mukasu wala na ngai ba big up na bosete mon Junior Mundele Nzakomba ba bitu ba faire ça yo Junior Mundele Nzakomba yo bi ne to solaka Alain Salou mémoire Nzambe yu kabuku mangrama na Paris son amour na kata Liège Lou Madeleine yebi kaka mambo te suya trop
qu'est-ce qu'on a fait là on a Helsinki na moni ba viki de no bazar na banini soit zone sur la France ba mai mon a facile à gagner maman la Britannique aux abilés donc et puis na bo s'insulter Rodi Moulenga Avatar na États-Unis voilà na la minute na kata States mon soyo yesu na bango bah on souhaitait ce joyeux anniversaire pas Christelle Blacho vraiment bah joyeux anniversaire non Christelle Blacho et puis que samedi tu fêtes anniversaire en direct à Paris donc bah joyeux anniversaire non pas ce salut vraiment et puis la petite mbote na ngai et pas à Belgique et pas Guy Royal na Desch Manga donc yesu yo tous les radais et à tout na papa tout na poko na biso bon tout son ga activité na papa Troya to beta maman solo ya yoza mabe to beta pe maman solo moi fille bois mabe voilà to e baba nani mabe voilà tu vois boson kala minté ouais ça biloko o nzamba za ça na so sala ngote biso moto botole te nzambe tika biso moto so sala mo yesu na 600 boyo ko so bois mabe c'est ina makasi des fois t'es tangi merci beaucoup t'es dans les nos forts on est ensemble Congo Promo Merci beaucoup Raïsi Kangi pour les images. D'autres solo là, Eclipse mon soso. Ça fait vraiment mal. Baninga bazolela, babito lela na ba o bazolela. Yango biso Congo Promo, yango rafungindu, toti karabatu o bazana ba problème té surtout ba artiste parce que bango tong bazala bien ndeto yamba maka. Sur la telemi ande na telemi c'est grâce ya ba artiste liboso da Tanzambe et puis bango pona opportunité o ba pesa biso ya ko solo na bango. Raïsi Kangi na rolinga, tout solo la lisusu na ba artiste pour tous la pensa mingi te to yo kanon artiste musicien chaka nono chaka oyo aza awa to so ne mwandambo avant na yamba invité principal nanga ya émission lelo eza Junior Wendo aza ala kata Congo avant to solo la na ye to yamba nono chaka après on se retrouve juste après. Bonjour Yaya. Ouais, bonjour mère. Bonjour. Sentir car nano changa tout ça le système adai to la cocotte. Un mot donc avant to beta no ba masolo moi liloba et pas monstre d'amour. Le barara moni papa qui biso ba o tout kali vraiment donc tu barara comme batté là tu barara comme batté là papa ça qui est donc personne repose un peu dans mon témoignage que peut manakimia vraiment nzamba ya mona papa pena on changa o mona na raté c'est quoi papa ça robe émission toni hein tout solo na Junior Wendo abi musicien misala payer mon artiste misala et moi émission moi banine pour voyer papa tout soit comme déclarer ba mission c'est comme ba banate te biso non chaque déjà visibilité ça déjà on va prendre le balai mususu na zo chance ya relève émission na thème na sepeli na moment où on a opportunité au pessinga vraiment en tango vraiment en tout cas na habité quoi encore une fois merci d'abord au pessinga na tango merci vraiment de nous reconnaissant batu bazota là ba msusu ba comprendre na ba lunette na ba kepi ba fanu ba otalo ba yeba te mais tant ko ça les lourds non wana sala kana et que l'âme ça ba nyonso ba comprendre ah dada international za ndena non changa c'est de l'international moninga fona bandelo na ba na mamboka là voilà Tigabana ba sepelao, tigabana ba savourer, yo c'est grave mon konta Congo oyo. Mama mon kondi, papa mayele. Yo c'est grave mayele. Papa mayele. Tigabana ya yo. Yo c'est grave mon konta Congo. Mama mon kondi, papa mayele. Et c'est grave Mayele donc oh non mais moi na ba nostalgie. Vous comprenez? Ah oui ça ba nostalgie pourtant non mais moi ce qu'on a ndena bandaki film pour comprendre peu dimension ni na kendaki. Oh non kende no malé pour comprendre que non chaka asaka mutaba couleur. Oh non no. Ukomi lokola mbwa bagangiona jene. Ukomi lokola chen bamuluke na chene. Tokobine danse makinu gyambote danse. Oh c'est grave bilenya Congo. Kitira peivi okaza Congo yo. Nganono ya shaka nazo binisa Congo yo. Do tu ya rabano salji. Yangu nzamari mwambiringo kishina kiwanza. Oh marin
marin qui tire Beivio et c'est gravé ou mwambiri kishina kiwanzi mundamamari nana aya yango wadile be yani gavenda singa singa oh singa yani gatala kango nani mave yo donc au ban nostalgie toujours ce qu'on a dit n'habite to continuer ko boire bien ndengeni continuer kaka je sais pas voilà to continuer kaka ya le zumba betu kabela non jaga sumba kadena wo Ozo comprendre. Tozo gendega. Oya tiens dundu antuka. Luan bilolo nantaba. Patrick Lorenzi negu. Luan bilolo lolo. Ye mataka wa mimigele. Mataka Marlin Kasanga. Tozo gendega. Sko nakota na bonga mamona film. Na Congo bolingo ebele na Congo vraiment mozale ebele mais c'est Google likambo na moto te mamango yao yego likambo na moto te nzaba maguta didi na kebandundu na zolu pembao maguta didi braza luanda bona lupembao maguta vimba gugele pona kamoto te mamango yao yego likambo na moto te nzaba donc on monimer merci vraiment merci beaucoup vraiment je sais que ça fait vraiment énormément tout le fan de Congo Promo yem ta présidence ngana na clinique quoi présidence oh félicitations vraiment voilà ça s'appelle Makasi parce que je sais que bato nyos bazota la biso bala musi biso na Congo Promo voilà la émission lisola dada international et ça dit bien Makasi moi stress à net dia DIP ça liga net c'est longo mais longo mais toujours toi na moi souci talara koko des gars mais wana sali omoni animation wana pres apesa kinga confiance parce que omoni fondation ndaku esenga feza la Makasi ozo comprendre fondation ndaku même ata otongi immeuble ndo zo mona boye na Gillette d'or soki fondation nga salaki mabe melem sous koya donc ezalaki que notangu ngai na bimi na eloko wana eclipse tanga na fimba piakoli le lozo mona résultat partout tozoki na bachan le lo fimbu e betami donc nono chara mutu apeseki nzela ngara molaksika nzela en tout cas merci beaucoup na bige ba Didier Masaya bazawana bazoka nono chaka vena nga mata parazar fo mongondo bolande azawana zoka professeur Paulo Santa na bosanité papi dimbata maima imona facile gari na Paris nazomona bongo Britannique aussi bilele na mona bongo fils Edongo prince des Berado prince des Amunda ba misa na ngai papizi la Saint Petit Kaloji hein wa ko contacter nga plus 243 hein au contacter nga na 82 040 92 numéro nga peka même numéro ka wana pe na sana WhatsApp 82 040 92 on prend bon contacter ngai ba shera poto au mona minicho ndeto abo tozana dai tozana dai te baya kutunde mingi baya kutu mingi est-ce que ebi ke pecho betara pas Fabregas pecho boga ya mado pecho la ndinga na sima oh c'est donc petit Cédric donc wana mutunanga de tous les jours de tous les temps wana petit frère ou ngana Alexandre on comprend petit don a fier na pecho wana na pe na pesi mbote tant que petit akati na pesi le sumbote na ministre nga papizila na pesi mbote na ngai na Saint Petit Kaloji na pesi mbote na ngala babana nyonso ya Miguel partout dans le monde Rosidia Nyongi na bosani yote donc ba misa tout quoi merci beaucoup regarde ce que trop bête émission na yo moko mobimbe ça na rolela ngutu mabe ça la bien ça la bien Raïs Kange toujours jeune âgé na ebite na bete le suba bilo moi ba sikatunde c'est bilo rasikeza c'est petit ça va faire nga ya mikolo tozana mata coin
ba petit ba so tango matana coin mata coin no somba li boge no somba crédit parce qu'on a ba non sko na gesko côté ya bangala on ka yoro on ka banganchu donc pesanga ikwanga na lia na mondamba mpondo do ici c'est koko langa tata don na mokie na mokie moto a pesieux eloko ya mokie azaka rande ko na poinde mtana susinot abi o mokie oyo na pesa no chara po parce que nde ba papizi la basala quoi donc onga yogo eminde onga banganju eminde onga yogo eminde onga banganju eminde izi koko langa tate olingi na matakwa kende kote kangu bana kwa bayaya ba prefera kana kwa bagile samba ba prefera mingi ba kende kwa na ndenga je ozombrand donc baya tunde basaka na ba mikili so abeti forme na ye a préféré bimana coin na bimalem sous na Château Rouge ozombrand Gare du Nord abeti mo tourner ba Prince des Amunda ba Cyril Kina fomam pour tunde ba betera ba tour ozombrand abeti tour pa biga na okay na coin a olingi na matakwa sombelanga jimbo ke na coin baya ba mataka na coin ozombrand idée. Merci beaucoup. Nono Changa Toya, pendant que beta masolo, pendant merci na Esther il est là, na Kata Bruxelles, merci na ma fan tout. Merci beaucoup Raïs Kangi pour ça la plaisir na ebité ma fan na nganya so émission li solo ba onyo so balingara invité na biso aza Junior Wendo ya Lilo loko la déjà na annonce ki bino ke yende aza invité principal. Je sais que vous êtes là vraiment en train d'attendre boyeba nini to solo na Junior Wendo. Raïs Kangi tant ko fongola biso directement ba comprendre que masolo nini to ngi to beta na Junior Wendo na mkola Lilo. Merci beaucoup. Play tous les cas. Le lot aux Junior Wendo, je sais que c'est la toute première fois qu'il soit dans mon émission, mais tu remets un peu que solo la naïe to e banon musique so qui ezandengeni trop poto batom qui na kin to ebité a évoluer andengeni na musala to a répéter kuna à travers kuna est-ce que a ebo pour na musala to aika pour na matanga. Je suis avec Raïs Kangi, merci beaucoup pour les images. Je dis c'est un grand merci à Montréal, à mon coordonnateur qui est Serge Mpiana. Merci aussi à tous mes fans au Baolandanga partout de loin, ma baronne soit soutenue vraiment et ça l'a un plaisir et makasi. Bonjour Junior Wendo. Bonjour Dada, bonjour maman. Bonne santé. Santé ça va na ngolo nzambe, santé ça va. Présence na ona kin, eza pour la musala. Nde na oto esa ba fan nga o bazota la biso na ba fan na yo. To eza kaka pona dai to lela papa. Non na eko bazolo ba. Liwate biso baso ba we. Nga moto nzamba pesa mikolo ya libanga te aumela seko. Ninyela kisaka ete moninga ko waliboso. Eza balbito lela na bao bazolela biso koko na biso to kufeli koko voilà donc papa Félix Oazé quoi papa ya patron na biso Félix Oazé quoi atika ki biso donc yango na yaki spécialement pour na matanga ya patron na ngai quoi voilà oui matanga donc ba condoléances Congo Promo to présenter bino ba condoléances na robanda na moko chef na biso patron na biso le PDG Raf Ngindu Kande na lobaka entre lui et l'argent il y a pas un trait d'union présenter vraiment ba sincère condoléances na famille mobimba ya Oazé quoi elo ni okolo bana ba fan d'honneur bazotala eza première fois non ba mono na émission nanga to solo na non et so sali musique te sali bien cause la l'émission ya moi ça kitoko boy dada donc vraiment na content na vraiment na sepeli Junior trop poto kinuki comment tu fais na musala te to mona na ndete na yo ngaza mingi na ça to sala mingi matomke par rapport à toi non des fois na sala ba 4 mois moni to zala maka musupe to sala kuna na poto ngai na yaka selon musala soki musala calendrier musala ndenge zokenda so calendrier musala sali na musala sala 3 mois non ça 3 mois so calendrier musala sali na sala netita on ego sala clip ya le léopard film bona film calendrier ya musala ezalaki na sala 9 jours na ego sala 9 jours na kin na 6 na zongi na ngai voilà ngai za selon calendrier
C'est qu'on a ma répétition là-bas aussi tu travailles ou bien tu es au fan Rakara aux élites. Non, tu travailleras. Tu as réussi à te voir un président, tu as travaillé dans la masse, tu as Flair, Pichu Concorde, la 10 millième, donc tu as travaillé à ce, ça dit au travail. C'est dans les noms de Fleury, et puis tu vas le bapé Mwanda, tu vas taper ma solo, tu vas la rapper. Ah ouais, tu vas ma solo, des alarayona, na fait beaucoup moins de tirs, reproches, boulingité. Ba répétition bolingi ba remarquer OK ba chef pe bazali o bazape moi likolo na bino par oise quoi bino bolingi ko zo ba reproche ba chef mususu te wana mais nouvelle aux yeux c'est quand non ba nouvelle tozo yo ka awa non c'est moni biso toza bat moto za même na mboka na toza la lo ezali chef mususu ko za la za leke pa na yo ma du fait que za chef za ka chef donc ngai no voilà ngai na za moto na tosaka mibeko donc na vana na mboka oyo eza mboka mibeko donc c'est à dire eloko ba bengi kombo loi na yebi yango penza ndenge zala chef aza chef a débordé car n'était pas limite né à qui chef parce que à kuta na ndoki quoi donc c'est à dire ngana za mutu moko so na moni ki au débordé na ki chef na yo ndé na yebi so non bimi libanda ki bokonzi ba pesa ki yo mais na za mutu tozo sa mibeko na nyonso donc voilà Eclipse ça on a chef na biso azali on a tout à l'heure besoin image abi ke soki ngana benga na Eclipse te na benga chef voilà donc voilà talaka junior wendo na benga Eclipse chef donc ça veut dire eza loi musala yango on est posé bon voilà OK. Merci beaucoup à tous les fans de Congo Promo Babi et dit Yenge arbitre international au Azotation direct de France à Tadada international. Merci beaucoup à Madombunga ya Fiotingoma Babi Kalate Fiotingoma na Kataki à Raisigang Babi Kalate to yamba Fiotingoma ka ndenga mesana chaque année to zalaka et ça l'a bien. Merci na Aimé Kunku ya Sam Kunku. Merci na ba fan nga tout au balinganga partout dans le monde entier. Maman ma chérie mère top kilo mboka na peso ba bisou belé et si que Ozali merci na ba tout benga na joindre à livre nanga et ça la nga kaka bien jino wendo ambulance to betona masolo ambulance boni yango ambulance ça va et le viateur a dit kangi tout à l'heure promotion muke na bité ya tala TV ba kodi bato batala TV ya courant ba yebi ambulance ça va et ça parmi banzembo yo bato bazo compter na ona kati album na biso I love you donc so tangi banzembo na kati album I love you au 5 ambulance voilà ambulance ça va tout à l'heure on a entendu le bawa et sa première fois to solo non émission na ngali solo parce que ils ali solo to solo la kaka pourquoi ça pourquoi au PC titre na ambulance ça m'est venu comme ça na ba parolier na travailler na bangopo na travailler na parolier le roi Serge Moloso na travailler na parolier le la monstre d'amour ça m'est venu comme ça na ngaki nga ezaneti prochain album to ça la titre liboké titre Boamabe titre nzembu na nga eza liboké donc na ninga ko ça lokola ba titre moko onanu ba pesa te poto yebi ba titre déjà sala là so na ngana bi maman li banda ya ba titre ba ndeko poto toza na mokili tozomona ke ya pesa ki titre boye ba musu ba pesa so ba titre belé mais nga na préférer ki na cha titre en ambulance pour essoner quand yo c'est pe nango bon c'est pe nango pour neka c'est le pour na niveau travail c'est Léo na comprendre c'est Léo ça na sona biso mais on a non, c'est Léo, ça là nous sommes peu comme ambulance. Ça n'a rien à voir na junior. C'est Léo, na azana poto, na pese mbote sikazali. Donc il y a pas ça là nous sommes album na Paris. Ici c'est Paris. Donc voilà. Ça n'a rien à voir. Il y a tout à la radio. Mais la promotion il y a nzembo. Mais faut beta no li solo. Toza. Non, na peki sotan yo za mo konzi ya plateau na yo. Donc c'est à dire misu na biso se monaka. Donc kozwango promotion yo ba wana kozwango te na ndenge yo kaniseli wana total rabiso sur TV et betaki na nzembo normal mais ambulance peso beta ngoka normal ndenge peka wana yo tangi pe kombo beta voilà et là il est qui exact danger. Merci beaucoup Julien Wendo, ça fait vraiment plaisir na batutu bazota la biso qu'est-ce qui et là au niveau par rapport à Liwa et papa ça fait comment ndeni besoin un message papa belaki tonini information ngai nazalaki na Bruxelles nazosonga na nzela patron nga bengi ngai abishi nyoto zui matanga ngabi président na kofi président ucho bisangano papa auchi kotika biso esalanga pasi mabe komona patron ngai ndenga banda kolela papa na ye
projet nini oza nango pour la musique congolaise eza ya okufa je sais pas ceux qui bino artistes musiciens vraiment boki pe konzimango ata bozoboya konzima musique to sentir en souté dernièrement na oki ba musique mo akala ngabi poni te musicien mo boya biso kaka awa no bi poni lelo emba lisubo ete qu'est-ce qui fait que ba neta ngozo leka ba musicien bozo changer eyembeli te na kotanga ba komote ba komo sanga te na mituni ngabi poni ni aimba lisubo ete lelo elo nini ezosala ke musique na biso ezokita kaka balbum soki ebimi ezosimba ndete ezosimba te eketeka mata mosusu 2 mois 3 mois omona ozoka susu album ebungi na terrain. Je sais pas comment il faut répondre, mais ils ont pétant, il faut comprendre. Donc, bah, mission. Oui, on a dit, ils ont pétant. On a dit, les lots, les leaders, ils ont rien à prouver encore. L'habité soit na obenga on critique pour ngana sala bango eza moi signe respect ngana sala ba leader na biso critique wana bango non en gros ezaka attend il y a un temps pour tout donc moment na moment ba jeune bazo bima ba sape musana bango voilà les attend mais musique na biso congolaise et jamais mutako le kango zate pour moni biso toza nzamba kabola na Brésil apesa bango balé ba chinois apesa bango bitumba biso ba kongola apesa biso koyemba donc c'est à dire ba Nigeria apesa bango kindumba balimbisa ngai ouais ba batela biso balimbisa ngai de ça va comprendre bango peut-être tolo ba lingala voilà po biso na poto bato basala kindumba mingi et kolo wana donc c'est à dire nzamba kabola ekolo na kolo ba kongola braza ba pesa bango balata biloko wana ya ba couleur ba griffe eza mingi domaine na bango donc ekolo na ekolo biso ba pesa biso mingi koyemba na motema malamu tozanga nango congolais aza mutu mo banga makambo donc voilà les avons le mot awa je sais pas aux jeunes ba musiciens bazo bimé belé ba jeunes ils ont salonde nini par exemple tant aux mona Fabregas a beti album naé Simbi au moni pe Sarbati brigade au moni ba déplique ba ça est belé tu te dis quoi au kotika la kaka éternellement avec monstre d'amour to pe un jour yo pe osala ozo bazel lokola ba musicien non déjà étant que mikolo tant que ba mikolo tant que ba responsable et longinanga oh c'est éternel t'es pas wasé quoi non c'est quasiment faux on est sur comme le babongo na TV ba la biso ba big ah ta junior nga baloba po te bi ba musicien mususu baloba leader na ye afongoli motema leader na fanda mais lelo ba fanda te na bali ba musicien mususu baloba ke oui leader na ngai na fongoli motema na ngai zwa kitio fanda wana ba yemba ngomelelo ba za su bongo te te to tanga biso ba kombote biso to pesa exemple donc ngolo ba ke naza éternel te na culture pays vie ça fait plaisir ba jeune bazo bima mais ce qui est dommage bazo bima mais bazo lemba avant on comprend ba bima na bango ba ça musala bien mais bazo lemba avant ba koma na katikati ba lembi na bango premier album ndelo ngape na to loba 2 mois après au monde promotion et album mais aussi là voilà au bandaki bien premier album to yo ki yo déranger na ba mikolo mais si comme le deuxième album au coup final yo non ba miso ba beti déranger après na ba monstre ça dérange mais comment monstre ça coach brésilien kasi coach on comprend ah ça va mais tu as zo beta balle bien on se comprend voilà mais ce que tant on va reconnaître zo beta balle bien continuer au beta balle bien mais ce que ba jeune ngo ba sala au sali plan mokile yo ki yo pensa pe yo ki yo mais au lembi après ce que eloko lembele la bango ndeso na ngina yeba ezanini tant aux autres albums tant aux autres carrière en solo aux autres leader il faut que ça esprit mon robot parce que ils a facilité que ba monstre d'amour baza na batu lokwa ba biso otika rapoto oyaka osala musala soki orchestre ngeza na faculté salaire eza déjà toujours salaire il y a orchestre na ndenga mabete e bongisaka na mutu te relation na yo za na banani relation na yo za solo na banani musicien oza mutu moko faut pas galérer ata moi ne fils que jio faut mélanger c'est ça vie musique eza elo moko noble eza musala moko noble donc c'est à dire faut un esprit moko boy musicien za mutu moko ozo pesa batu goût voilà musicien na bino Francis azawa psycho azanani Junior n'a pas la communauté. Oh. Junior. Et ça question si Azaki musicien awa. Bisous toi le musicien comme Francis email. Je crois ça va là.
toza musicien comme Francis mais Francis azaki awasko akepa wera et pas na biso muta longwete toza nde tozale azongi lokwa o moi si pe longwete na biso eza otunenga question na peso information et pas na biso na culture toza ndenge tozali c'est que azongi parce que zaina musicien na bino Francis alongwaki akepa wera fula e ngana tuni ngabi oh yo kepa wera fula o c'est que waze kwa fula rate franchement ngana habité so biso to longoli musicien na les to longoli musicien moko longoli pas biso et pas biso mutalongwe te ongana ni te osoma ndi tona ngungi banzinzi basati bon on a pour na ngungi et pas na biso mutalongwe te mutu pe abakisa mite ba non bazo yaka kaka tozala biso kande tozala voilà est-ce que ça la peine mission wazi quoi pour bimi pe bo bato la ndeza kala wira to ba mission so ba le ka boyebi ke o musicien tel à part à tout le monde a randam donc on les gars eclipse baebi nanya leki baebi mais ba musicien tous ba les kaka ina perfine attendre qu'est-ce qui fait que ba musicien ya waze quoi bazo bimate lokola ba musicien ba orchestre eza sikoyo bino bosala mabe bino bapandi sango olukaka bango te omoni biso musala na biso na bino bango na benga yo tonto zaina poto to soleil na pona animateur na bino bima yo ibisangani to bomba kasi lisolo wana lokwa to soleil bisomba tonto zaina poto oyebisangani pota e bombi kombo na e voilà na lukaki quand même na lukaki omoni musicien TV ndem de sala biso voilà musicien sozoleka na TVT au sa no lokote on comprendre ba musicien na biso ouais tant mususu bazo atango leka te mais musala mutabi ndeni sala musique na ye obinga na sa musala oyo po eza fardo eza musala munene na famille na ngai ngana na famille ya Loembo donc tant nazo sa musala oyo nazo ngo au sérieux vraiment je suis dans le bain non so qu'on a la piscine ya musique donc voilà et on il faut na sala ba promotion na ngai elongi na ngai te kama na kende bisika na kokende voilà. Qu'est-ce que tu penses pour la musique congolaise oui ya lobby tant que jeune pour la musique congolaise zo kansani baleki bazoto saka nde ba mikolo te o ngana ko mona c'est que Nathalie dernièrement de ko ngai mon ami personnel ka bossé Boulembi Mbo Akanda azana Paris na PC Mbote avant réclamer le moko boye donc baleki bazoto sa bango te moni baka bossé baza bato basala carrière rebelle baka bossé ba Montana ba Fali Poupa donc c'est des personnes ba Soleil Wanga ba Deo Brondo basé belé na ko banotanga bango ba mission yo ba Jordan Koussa donc c'est des personnes to ça bango quand même na musala o bango basali autant ba ndo sala misala je pense que biso to bando yemba mais to yemba ya TVT to yemba ya ndako voilà ça les un mois vocalement poto pema ya nzembo ya ambulance et ça non bien na ba fan nonios ba otala tam suspect ba mona ngo bazo zapper bazo comprendre que ça junior window que ça plaisir na bato nonios bazo ta biso de partout dans le monde entier à commencer par René Cabassel de Bruxelles en direct de Bruxelles René Cabassel et pourquoi pas mon ami de tous les jours de tous les temps étant dans la kinda international femme on a Fabien de Bilto acteur principal masolane et beta makara ndenge tozo solo la rana yo Fabien de Bilto acteur principal mon vieux de moi ya kati vient na moko ya kati Beken Umberto toujours na propre nazo sentir ka ba propriété toujours tozo bundara ngo ka ba bundara na sali malaise papi le roi carte limitée formule ya suka bilanga ya héros papi le roi carte limitée formule ya suka bilanga ya héros alinga ngo mingi na sali malaise pona manka bolingo médecin a tié thermomètre et température 40 température et 40 tes alim mabe pona moto le berger de la Sap Fanny Smith Wanga voilà bah ouais bien avant déjà merci beaucoup ce que nous ambulance on maladie ya bolingo to maladie na bolingo kasi bolingo yango na maladie pe kati oyo pendo za moureuse ya mobile na oti hein za moureuse ya mobile na oti aza moureuse ya mobile na Daza moureuse mobile na la PC Mbote. Tanga comment non ko tanga te non na balita. Oh, bon tanga comment fiancé là. Te non tanga te non fiancé na pété. OK. Mais na ka na ko sanga muto na vivre n'était quand même. To pesi c'est mec na biso Mbote. Donc voilà na mbele on bata maladie bata wana hôpital ya on a tia on a voir wana. Na sali malaise pona manka bolingo.
Médecin a tiré thermomètre et température 40. Température et 40 ezali mabe pour la moto. Voilà. Donc maladie na bolongozé. Si ezali le moko. Okobela maladie à bolingo. Vous comprenez? Je suis amoureux, amoureuse et à la personne. Et ça, au tomber malade, il y a bolingo naï. Merci beaucoup, Junior Wendo. Ça fait vraiment plaisir parce que tant que fans à la plateau, il y a Congo promo, de fans na di solo, solo avec Dada International, la réserve de la presse, na Pembeni Junior Wendo. Ça fait vraiment du bien. Na Batunion Soiseau partout dans le monde entier. Bon, en Angola, en Afrique, Afrique, venez de consommer Congo promo, penza na ndenge ya mokete surtout na bakata bakin Lubumbashi partout ba onyo soiseau benganga partout. Merci na ba fan nga nyonso o balingaka émission ba o ba benganga pour na ba remarque et ça la nga bien makasi famille nga mobimba na Bruxelles Fatou Kanda Monique Kanda ba gros bisous bana nyonso o bazotalanga na musika. Junior Wendo, quels sont tes projets par rapport à musique? Nalingana ki na musalo musika nalinga penza na sala ngo lokola koko Wendo ndinga sala ngo bulo na yivuma lokola Félix José ko ndinga zo sala ngo bulo na yepenza donc le papa Wemba ndenge papa Wemba donc que son âme repose en paix donc to soli ko to solo ngote vraiment papa Wemba na n'estime pas nazalaka to nazalaka na habité verbe ni na conjugué mais du fait que linga le ma passe papa Mbazaki parmi bateau ba memela kangai apesaka honneur ya koko na Wendo amemaki na Bercy ya papa Mbabeta na 2000 invité spécial ya papa Mba na Bercy on ezaki Wendo Kalosoi qui est mon koko donc na estime wana makasi pa papa wana mais ti le lopende akenda akei bongo donc toujours na kolinga ngai donc vraiment te to zaki na poto mais to assistaki bato to yembaki ba nzembo kuna donc voilà. Papa Wemba to koti ka on peut les caboter ata moi nzembo moko ya papa Wemba ndo salo bien. Non Wemba nzembo patron nga pesaka papa Wemba donc na préféra kana ngai te na koluta nyonso oyengo ekomi kokabola moto na bitumba ya bomoi soki pemba ezongi moto atiki ndeko vivre wana expérience kwa ebengami yoseku l'ancien procès ya bomengo tilelo ezali seko sambama likambo yango nano ekata mate mona te na bongo na Indiragania donc voilà biloko monstre d'amour appelé ça ve beaucoup. Comment qui est déjà la souka pour quand maman tangeza dans ndengeni. Dès yego samedi, dès bimi samedi semaine yo, dès bimi samedi tokemboka dimanche. Tokundi lundi bamboka na bango ba mboka kaka donc mboka na kaka village nana ko biso ezaka boîte wa biso tokenda na boîte mais ce oya ba monstre photo ke na mutu kwa donc engelo bezana ka pembeni wa donc lundi bakundi bembe lundi dimanche biso tokende mboka donc biso tozimo ba chance ozana ba jeep tokena nzela donc tokoma kuna elo ni bobongisi pour na la papa. Ouais donc biso o tokopesa koko na biso eza mongongo na biso. Koko na bino kutu voilà. Biso o tokopesa koko na biso eza mongongo. Na sentir déjà ana sima ndenge déjà ba yemba. Ba petite sœur na biso pe Miko bango ya. Miko ya pesa tambote petit nanga. Miko de moi. Na lingaso na awa na moni Miko, na moni mososo na centre rapena so to ana Congo pour moto ndolo bon tout de suite là na alendele mon confrère au présent na sima caméra et ça la bien Miko iluni okolo bana ba fan non ba otala ona. Et là, on va continuer toujours consommer album même sur Fimbo. Au moins j'ai ta ambulance de cartonner Europe ambulance des promotions au moment au boulot. Yo la tête so mutu mena bibo seke pa ba courir za raté ba konde na na komi na monga fula kuna ba tambongo ba ebele to na courant te ko côté la bango te ko dada yo lo ba vérité ko so côté le ba mabe yo lo ba vérité na ebike donc so bona courant au tal ambulance au tal Fimbo au mona sniper tireur d'élite Miko soda makasi babi la reine de Fimbo babi la chine au comme présidente oh la reine de Fimbo donc babi parmi moko naza parmi deux naza chef te et on doit un chef na bango et na donc pena bransard venez ça pas Miko Neymar sniper tireur d'élite donc on a benga
il est ordinateur mais comme tout montre mes condoléances na patron nanga à tout père Ndoyi na papa na Félix waze quoi il est mon Félix il a Félix waze quoi mes condoléances na yo patron nayebi ke bana poto bolanda nga bambote belé donc merci na maître Ali Babi na nous fetenge na Ali loketo azo betaraka donc mbolo ndazana kalandu la tigresse babi to bosete Angelo ko pasana chanter za makasi yazo yemba petit non ange yazo yemba to bito za pe donc babi umena ngwende wa to benga umena ngwende on a directeur na biso Kalentondo ya mona mukie ya pe sa respect na muto pe sa respect débat ma bouche azana cadron babi Giles Soumaïl le porte-parole du chef venanga Pati Masaki na bosande babi babonzuzi Babonzus Ligue Ndombe, Ligue des Champions, Odin Ndombe, Patou Ndombe, Babi, mère double Myriam Landou, Adi Simbo dans Paris. Pourquoi pas Olga Pélepé, les Babi 001, de la part de Pousse de Poulet, leader, Kalaming, Babi, Tokos, Bambo Tebele, la Zigino, Cassandrine Bissot, mon qui comme on a grand tiers propre. Nabino va fanatique, n'a tout boulé, langa, Mikoye, to singera soutien pour te kunda Coco. Donc Coco, ma samedi. Samedi le 11, le 12, toke nembanzangu tokunde lundi. Donc ils toza pour ça to kunda to sentir mon pépé mo boya sikatara eclipse mon soso yesu. Abi azana pour ça ba soutien na bino. Ba soutien na bino nde yango esala eko. OK, merci beaucoup tozala wana Congo promo mobimba. Tozala wana na Rais Kangi, tozala wana na ba Ivipan Congo promo mobimba. Donc pour na ko consoler to ko assister na matanga ya papa na biso. Koko na biso pe surtout ba biso ba misusu koko na biso ba lobito lela ba o bazolela Junior Wendo na comprendre te comme un système nini olela papa na eloko te oza eloko bana na poto siko awa biso na kini ba mikolo ba osalela ngo ya onga nangi pona na poto sozo salela ngo ba oseka yo pa bana siko yo corriger ba mikolo o ba osala non na ina sakana ba mikolo po biso na kini to sakana ngo biso ba mikolo nde to salela ngo na kini na poto oko sala ngo te po eza bana ba comprendre yo te ba mono ko jipa ba mono eza ndine on posa biloko mingi bana mais biso siko na kini to mono ba mikolo ba osakana ngo ya ona yeki na sakana ba mikolo ba osakana ngo avena nga jipe lukombo mikoro nsono ayebi oui que c'est profond mambolobi oyo sakana ba mikolo ouais kana oyo sakana ba mikolo ti po ba mikolo ba sakana ngo esa ba mikolo bien yonga pe na poto moyena sakana ezate fona ko sakana yonga memaki ngo na yibaki ku bana ngai donc bébé Bradley ndazana aluka plan nae tongo na yaki nazwaki vola tongo yala laki donc ça dit ndazana aluka plan nae na ina sakana ba mikolo luka ba sakana ngo ngapela sakana bango po sa bien après so na ngina zonga na kena zonga sirika mona pia ayibaka ki papa yibaki ayibaka papa yibi plan nae. Merci beaucoup Junior Wendo, nous sommes déjà à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les fans de Congo Promo. Merci beaucoup à tous mes fans. Onyo Swanga émission li solo na lobaso na fans aiza po bino bozali, po bino bolingi parce que bino so bolingi te so bozate ngana bando fans na sona kit o ya émission li solo te na bando mona isu Rais Kangi te na banda ko mona ko beta li susu na solo na artiste na bino oyo to beta na bango ma solo te. Merci beaucoup à Rafingindo le patron, le boss. Babi boss américain, boss américain Rafingindo, entre lui et l'argent, il n'y a pas un trait d'union. Merci beaucoup à René Kabassel de Bruxelles, merci à Fabien de Bito, à ta principale, tournanga, toujours tournanga, merci à ma fan, tout au balingara, émission à solo. Junior Wendo, qu'est-ce que tu peux dire à toutes les fans, un mot par rapport à l'émission à Luna? Vraiment, bon, les lana biso le quoi tous en matanga, mais dans notre temps, tous lamba pe, tous lamba album na biso sika boamabe. Nazana nzembo susu na kati donc titre nzembo bango ye poko bisa bato balinga wote ba mabe asiki bato nyoso balinga ngate ba mabe bato boya matanga papa Félix wazeko te ba mabe mais ba matanga pe comme na système omona entele ya te papa wazeko za bongo ya biso mutu nyoso ko ya biso munyoso ko ya na ba oto yebi ba solola te mais ba benga quand même ba souhaitaki condoléances na patron na biso donc vraiment ya biso eza ouvert biso toza c'est bino pe bobenga ki ye peta makufela ki ya biso to lobaki on na TV fait bobenga pe ça bien te ya biso to lobaki on na TV bon bref on est mon éléphant yo ngoko tsama mon éléphant voilà ta pesi mbote na papier le roi carte limitée formule ya suka boss na ngai papier le roi carte limitée formule ya suka bilanga ya héros Prince Tumbonyo le Sol, Nico Kassongo, Yalo Mamboni, le berger de la SAP, Fanny Smith Wanga, Vers Kamoulele, Edwin Love, Sandra, Navina Saint-Georges, Maman Aléana,
C'est moi de Sikazali, vraiment merci. Merci beaucoup Raïs Kang pour les images. Merci beaucoup à mon coordonnateur Serge Mpiana. Merci à Christian Bouy boss, un Américain au Congo, Christian Bouy. Merci beaucoup à ma maman chérie Mère Top Kilo Amboka. À mon artiste s'appelle Starté. Merci beaucoup à mon président Modero Toto Kani. Merci beaucoup à tous mes fans de Badinganga na Mopanza théâtre na Mopanza émission na Lingibino mingi donc bozala zala kaka yo bongo nanga donc kitoko makasi on se retrouve à la prochaine bye. Bonjour mon frère. Bonjour. Ici c'est leader pasteur Francilo là. Oui, c'est bien ici. Ouais, je cherchais. Ouais, Maxi Bien-être. Ah ouais, Nazolo va applaudir fort. Alors, ah, on est ici, vraiment, bon, on a dit ça, même Samson, ça va saler la mot. On va pas me la dire sur le secret. On a besoin d'un. Et ça combien 30 €, c'est le maximum. On a combien d'années? Ah, mais nous, Samson, ça va saler la mot. Même David, c'est ça qui faut le logo. Ah, ils ont 13 rue de Marcadé. 13 rue Marcadé, Paris 18e. Ah, Kitoko, donc on sportif, nous sommes tous les gars. Donc, solution, c'est Zoami. C'est le mot comme on a force de roi Samson. Kitoko. Ça là, il est dit refaire. Ah, Kitoko. Et où ça, il est yo n'est pas habité. Bon, il est bien à ton temps, il est dans la bonne route. Ceux qui ont monté. Mystique dans Nike, il y a un peu de télévision, on a travaillé. Tu peux voir par téléphone. Bien leader position, bon, mais on a 4 paquets comme on n'a pas aussi 4 paquets. Les autres étaient tout donc des papas au téléman. Ils m'ont eu tout le monde sans doute que téléman. Ça m'a cassé pour travailler le coup tout. Donc le coup sans autres, le monde est fait tout ma communion, c'est qu'on l'a vu dans la sud que l'a vu au Congo, que fait tout ma casse tout. Na Marcadé ça côté Ninezaka ah papa ezali côté ya leader production awa oya na Marcadé 13 ozwa Merci Bien-être Keba ba copier combien de papa pa pesa ma 4 pesa mon quoi meka ah merci de la famille là c'est peu différent a foutre lié hein pesa mon quoi meka apa toi o ka fait bon ba que la solité so yo ki soni au travail na côté za musala et musala belé musala moto de ça merci ça va faire dans quelle zone en fait ah dans ces pays mais vous avez dit de combona ah on a 5 services donc son nom le gars qui sont il y a 13 rue Marcadé Merci Bien-être Zadi Ango ah merci de l'année on a son peuple dans ces pays Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc si tu es quelqu'un bah c'est tout Congo Promo donc enfin bah tika au vivre. Rafingindo oya Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo scanten ezalaka. Et donc bango ba tika la quoi. Si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka Rafingindo mokonzi na bango quoi. Raphaël Ngindu, I'm your brother. Vraiment la pesio Mokakoswa kende liboso. C'est la fierté na biso. Congo Promo. Oyo ezabu ya bosambate tembe na moto. Mikolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV boya sali mokili na esia. Ingénieur Rafingi nous petit non monsieur. Ouais Congo Promo TV toujours en direct. Polanda ba Potonios Belgique ba la Potonios. Ouais balobi Rafingindo Congo Promo à suivre. Toujours idéologie ba Bibolandango. Aspect Congo Promo toujours grande puissance come on Congo Promo qui tokos net na film Congo Promo babundana nango babundana quoi comment États-Unis d'Amérique parce que tous on est à Boston on a raf Congo Promo monde entier international n'est-ce pas Tara Congo Promo to kota partout bango ba limiter monsieur le kota partout donc on a suivi Congo Promo numéro 1 ba site tout Congo Promo Pour Congo Promo, Congo Promo, au site, quand on a BT Pena, pour ça, site, dans le niveau des États-Unis, des fois, le Congo Promo TV Rafingi le number 1, Babi 001, dans la state, niveau Matoso, aux Arabes États-Unis, niveau Waboy, il faut voir les États-Unis. Tout le monde a vu ce que l'autre juge va aller battre, t'as vu ce que pour le Congo et que